naza mukolo page ya la bouche te. Bino batu oyo bozo kanelanga de goût na koma déjà plusieurs fois j'ai la bouche s'il te plaît. Tika kotia ba photo nanga. Oyo nyoso okanelanga, oyo nyoso azofinganga, oyo. Bonsoir, bonjour pour ceux qui nous regardent le matin. Donc nous sommes en direct des images de Francisco plus que Bolingo. Je répète, Francisco plus que Bolingo. Sans lui, il n'y a pas d'image. Alors pour tous vos anniversaires, vos mariages, n'importe quel type de cérémonie, n'hésitez pas à contacter Francisco plus que Bolingo. Il est là pour vous, vos images et tous vos anniversaires, vos cérémonies. Il est là pour vous. Appelez-le meilleur caméraman du Congo. Merci. L'international Francisco plus que Bolingo, #1 toujours. Si vous voulez de la qualité, vous voulez des bonnes photos, n'hésitez surtout pas pour vos publicités, vos interviews, vos fêtes. Contactez le #1 Francisco plus que Bolingo international, le plus regardé en France, en Europe et partout dans le monde. Francisco plus que Bolingo toujours. Francisco Bolingo, site oyo donc eko kanga masolo puis ekangi de masolo takanga moko iko dana bimi na site yango. Donc c'est que makambo ya kitoko. Bana kini bana poto bana Belgique bana Paris. Site ya moko Francisco plus que Bolingo, Francisco plus que Bolingo. Total ango. Roi David l'homme qui a tué Goliath, mais c'est tout pas bras. En tout cas, merci vraiment la Francis plus que Bolingo. Qui olingi ba image Francisco Bolingo olingi omona ba image kitoko he Francisco plus que Bolingo otozwa etomona Francisco plus que Bolingo. Bonsoir à tous les internautes. Voilà, c'est Nora du Vital. Nora du Vital aye lelo pona kosolola na bino bat oyo balandaka biso na internet. Kosolola na bandeko na ngai ya ba congolais. Tout d'abord bolimbisanga. Bandeko na nga ya ba congolais bolimbisanga oyo nyonso tu akaniselanga mabe. Oyo nyonso tu afinganga. Oyo nyonso tu akanisa que nga nazalaka jouer la bouche alimbisanga. Nora du Vital aza jouer la bouche te. Nora du Vital ayebi jouer la bouche te. Nora du Vital aza na lien moko te na jouer la bouche. Ngai na yebi jouer la bouche te. J'ai la bouche pe ayebi ngate. Batu oyo nyonso bazo kanisa que Nora du Vital yende asala page na ipa finga batu naza désolé. Je suis vraiment désolé. Bolimbisanga naza ndeko na bino ya mwasi na koki jamais kolamuka na tongo na créer page moko boye ya polémique. Pona kaka bafinga kabatu. Pona kaka basambwisaka baninga basi baninga mibali. Non, je suis vraiment désolé. Naza impuissante même ya kozwa caméra ya kofinga ya kosala rando. Nasala rando te. Naza kana mutarando te. Ata diversaire na ngana tikala kosane rando te. Naza fi rando te, naza fi a problème te. Naza fi moko bien éduqué. Ba parents n'ont pas éduquanga. Ba éduquanga te ke na koma musala na nga ya ko créer ba bêtise non. Ya ko finga batu. Naza désolé. Na yebi makambo ya page ya j'ai la bouche te. Batu nyonso o bazo finga nga. Batu nyonso o bazo kanisela nga mabe. Batu nyonso o bazo loba mabe sur ngai. Que Nora j'ai la bouche, naza désolé, naza j'ai la bouche te. Page j'ai la bouche, eza page nangate. Page j'ai la bouche, biso nyonso tunde tozawana, to yebi mukolo page j'ai la bouche te. Naza victime netika abino. Pourquoi pourquoi les gens disent que c'est toi? Yonde. Mukolo page j'ai la bouche na yebite ba page nyonso tange fungwa maka j'ai la bouche à la muka na tango a créer page na ye
ba page nyonso ndenge ezalaka wana ezalaka toujours na batu oyo bango balingaka. Eza toujours na ba chroniqueuse oyo bango ba préféraka na ba page. Eyebani. Biso batu batiaka biso na ba page. Toyebi bango bakolo ba page pe bayebi. Batu pe ya ba commentaire bayebi na page oyo balingaka chroniqueuse intel, chroniqueuse intel. Alors, Botika. J'ai la bouche à créer page nae. A sepela na photo, a sepela na Nora Digital, a sepela na Clarisse Bibinda, a sepela na Chantal Bola, a sepela na Zidane Mukonzaba maman, a sepela na la blondine blanc blanc. A bandaka kotia biso na profil ya page nae. Biso tout, ando tia biso na profil. Mais moi, Nora, je faisais plus de vidéos. Na tika na nga kosala ba vidéo quand il y a d'autres photo. Tant ou pas je fungwa maka nga na tika déjà. Na yebaki kutu te ki page wana existaka. Voilà. Atiaka ba photo na biso, akumisa ka biso nyonso tu, akumisa Chantal, akumisa Nora, akumisa Zidane, akumisa biso nyonso tu. Et puis akumisa ka batu oyo nyonso ya ko sepela. Pour l'instant là akumisa batu mosusu. Nenga ko sepela, nenga osala makambo na ye. Nga Nora naza eloko te na page wana nayebi ete. Sikoyo batu oyo balingaka nga te. Batu oyo bayinanga sana sala bango eloko. Son amona nga na vie na ye, son avana nanga même place moko. Bavandi balobi pourquoi Nora Digital atika kosala ba émission mais j'ai la bouche à tiaka toujours photo na ye. Mais c'est pas moi. Nga na senga j'ai la bouche à tiaka ngate. J'ai la bouche denga zawana. Basa la ba page na bango ndenge bango balingela ka bakola ba page. Nga na sala ka ba vidéo te mais j'ai na Facebook moko ya munene. Biso ba Facebook ya minene ba Facebook moko na ba 5000 amis, autant na ba 7000, 10000 abonnés. C'est normal. Toza biso totana bilongi ba visage na biso za public. C'est normal mutako kota na page na yo na Facebook na yo, azu photo na yo akiati na page na ye, azu photo na ye ati na profil na ye ya Facebook, azu photo na ye ati na profil ya WhatsApp na ba Viber na ba Imo. Des fois na zano sona mutubo na ye biete mais azu sola ti elongi nanga. Ati elongi nanga. Des fois mona ato tourner pourquoi t'as ma photo. Au mona ze bisao après sa réponse moko boye étape na son mutu so afini kuna maman na yo parce que pour tourner ka réponse wana. Question wana, excuse pardonne-moi. Yango wana tenga na kokata bilamba, yango wana tenga na koboma nzoto, yango wana tenga na kobunda, na bana ko porter ba plainte parce que la personne il a mis ma photo na profil na ya Facebook. Je suis désolée. Na ko so na combien de personnes. J'ai la bouche à celle kanga azora photo na ye no, azora ba photo na ye normalement ndenge baninga makenda ko sala. Ndenge bakota na ba profil na ba Facebook na biso, ndenge bakota na ba page ya ba to na ba page, bazu ba photo na biso bake bati. Parce que toi ba bilongi moko déjà public. Voilà. Sikoyo ngai, il fallait na yebisa ye, j'ai la bouche, arrête avec mes photos. Na comé là déjà. Na coma page wana na coma déjà plusieurs fois, j'ai la bouche s'il te plaît. Tika kotia ba photo nanga. Na loba na lemba. Alingaka na yete, atia ba photo na ye. Ngai na bino to yebi ete. Mutu yo yebi to kobunda ndeni. Na koso anelili ndenge ni. Nora Digital na yebi j'ai la bouche te. Na tikala komo na ye pété. Et puis naza pe na to okende kulukaka baton wana kulukaka batu wana batana basima ba page wana te. Nga Nora. Parce que moi je fais ma vie. Nga na bandaka ko sala ba vidéo na tika na nga ba émission. Pourquoi? Parce que makambu ba collègue na biso bazo sala na internet eza passe pe mawa. Batu mususu ba messana ba ona ba buzz. Mais batu mususu ba messana ba buzz te.
moi franchement moi Nora, je peux pas le faire, je suis désolée, je peux pas. Na okokate. Na okokate ba buzz wana ezanga mutu na makolote. Sikoyo babuzo bana bango ezolata subiso. Yo sala rango te, tu te respectes, mais makambo mutu mo azo sala yo pe o ba chroniqueuse. J'avais pris une décision, je me suis dit non, c'est bon, je m'arrête là. Na kosala le sous ba émission te. Na tika nanga, na vanda nanga, bat bamona nga te, na osala nini? Na osala makambu nanga mususu parce que ba sala rappel lo kongo ezo futa yo. Ça paye pas déjà. Na moni que ça sert à quoi? Je le sais. Na tiki parce que do futa nga elo côté na préféré na sala vie nanga hier na luka musala nanga côté mususu na sala makambu mususu yango nga na tika na koma kosala makambu mususu bino bato boluka ke Nora du Vital à ça la ressource médiaté pourquoi à créer page tout ça na tomba page te ngai na yaka poto pona finga ka batute ngai na yaka poto pona créer ba buzz te ngai na yaka poto normal pour qui vit na yo tout ça s'en sortir na vie voilà na yaka poto te pona na finga ka batu na yaka poto te pona na sala ba promotion na tante olambo la lamuki na bandi ko tia ba photo batu na bandi ko fula batu na bandi ko non je sais pas ce temps là na temps fula mutu te la ko na je peux pas comment je peux faire ça comment na ko lamuka na banda ko sala na zwa ka vida batu na banda ko tanda non na pumisa bango ce qui peut na sala bango ni na sana temps wana te pas jager la bouche et ça page na ngate na lobi yango na kombo ya nzamba likola zotalanga. C'est la vue de ma mère, c'est pas ma page. Eza page na ngate na yebi mukolo page wana j'ai la bouche te na za mukolo page j'ai la bouche te bino batu oyo bozo kanelanga de gauche et à droite, je suis désolé. Boko boma ndenge bozo boko bomanga boko betanga boko katanga boko salanga so boko salanga yango boko salanga yango pour rien parce que naza innocente na yebi elo côté sur cette page naza ni membre ni collègue ni concert ce qui ni naza elo côté kuna na page wana na yebi kutu te na ba code te ba mode passe elo kuna te na yebi elo côté nga naza na Facebook nanga ndenga moko na kotaka na solaka na ba relation nanga batu nanga to yeba na bango page ya j'ai la bouche na yebi yango te oyo nyoso azokanelanga oyo nyoso tu azoloba kobomanga akobetanga mukula komonanga yaya bozokanelanga ya pamba boko linga ne bolimbo bomanga boko bomanga ya pour rien naza innocente na yebi lokote bolimbisa ngai naza ndeko na bino ya mwasi nasali eloko te nayebi eloko te naza innocente lokola bino naza innocente naza na relation ya teke na solaka na j'ai la bouche na ba téléphone na bandako na nayebi ete naza yepete naza na baton wana te naza vraiment désolé oyo nyonso okanelanga oyo nyonso azofinganga oyo nyonso bia kobomanga bolobi bokobomanga ya pamba et puis kobomango eza problème te koyi kobomana yo tu peux bomana yo problème eza yango te mais siko bobomi moto yango boya kodécouvrir ke ezalaki nango ye te sikoyo obozwi nini ozwi eloko te olie boluka mutu oyo azosala bino mabe mutu oyo azosambwisa bavi na bino bozolanda Nora mais non Nora ayebi j'ai la bouche te nayebi ete nayebi mamba page wana te botika ngai tranquille nayebi eloko te oyo nyonso tu akanisela nga mabe asumukaki mpona nga alo akanena kinga oyo nyonso tu avandaki ke batie photo na ye batie video na ye avandi ali na komona nga alimbisa nga
bolimbisanga na tande kona bino mwasi na yebi eloko te bolimbisanga na koyi kolamuka na tongo te nazo ba photo ya batu nazo ba video ya batu ba vie ya batu talinga te soki mutaza ndumba soki mutaza lesbienne soki mutaza ndoki soki mutazali musique ne simbite c'est pas mon problème moi je peux pas kozwa vie ya mutu na tanda yango non na koyi kosala ngo te naza incapable je peux pas balakisanga bongo te pona ko détruire milima batu balakisanga bongo te na finga ka batu non nga balakisanga bolingo tout le monde avanda na ngai comment Nora fonctionne comment Nora est aimable comment elle est gentille comment Zalana bat comment elle respecte les gens moi je suis moi yaya nga yaya leki je respecte tout le monde cause à camarade nanga moza leki par rapport nanga na ko respecter comme une copine mais na âge na zape ya na yo c'est pas la peine que na quitte ça parce que yo en a 20 ans moi j'ai 25 ans non c'est pas ça na respecter batu na okoko finga batu bongo te na ko fingisa mutu te et puis via batu talinga ite naza na ton wana te na zoka ton nanga na vanda ka nasima ya ordinateur pona finga ka batu non ezanga ite oyo nyoso zokanelanga oyo nyoso abia ko boma ngai na yebi eloko te boko boma ngai pamba et puis ko boma ngo pe et puis ko beta yango pe nzambe pa mona kati même malédiction soit quoi ça sera nul de sans effet parce que nga Nora na yebi eloko te yo batie photo na yo olos oluka mutu oyo soki a sali ba photo na mabe yo bandi ko la surkomba mwana batu mwana wana za innocente tant que naza innocente maman papa ato leli na kombo nanga eza na ngona effete parce que na yebi eloko te même na Bible batu oyo batu bakosela bango makambu batu bakanisela bango makambu bokolinga bosala mabe mais longue ezalaka toujours côté na parce que ayebi eloko te parce que aza innocent parce que azo mérité te à souffrir azo mérité te ba faire souffrir ye azo mérité te ba beta ye azo mérité te ba sala mabe mais bato mokili o balingi ete balobi no photo détruire ye il faut aussi se maele il faut to sambwisa ye to komemasa ekulusu wana non nzamba olinga te nzamba linga bongo te oyo nyonso tu afinganga oyo nyonso ezala soko yeba kite o aprena ikaka ozuka na mutu o tiango na mutu ezala mutu oyo avandaki a créer idée na ba oyo ba créer idée o ba vanda ba créer idée ba ju idée ba lobi feza kaka toko c'est la Nora makambu parce que Nora aza toko saka Nora mukolo page ko bolinga kaete nzamba limbisa bino na sengeli bino bolimbise pa nzambe nzambe alimbisa bino parce que Nora aza na problème na bino te batu o bolingi bo détruire ye oyo mwana mwasa batu asali eloko te aza pe na famille na ye a pe na ba parents na ye a na vie na ye a na ba responsabilité na ye bino bovandi clic moko boye bolinga kaete asala bino pe eloko te na vie bolobi no photo détruire ye il faut aussi disayer parce que j'ai la bouche na tchaka photo na ye afinga kaete tu photo il faut biso to si ça ye non Dieu n'aime pas ça nzamba limbisa bino pe na singi nzamba limbisa bino na oyo nyonso tu bosali po bo détruire nga balobi bazong sambeli kwa mabete message vraiment na nango mingi te batu nyonso tu o penzi salaki bango pasi ka bolimbisanga message mseza te bolimbisanga soki vraiment que page na zaki page na ngai na kuki jamais kosala biloko abongo et pour na kuko créer page te nga page na ngai na publier ba biloko batu ba publier ba biloko kuna na kuki kosala eloko mote ba finga ba publier ba via ba zali sumu te papa eza ba maman ero to luka bokonza likolo ya to boy na biso te nga sambela na nga kenda na nga église prendre des photos parce que Nora vandi na plage azolia non pona lia na plage mutapesa nga pema na bomwaza fona e balobi nzela ya biso nso mukuse na kokozwa pe na kokwende pe lobi na tiki bino de porte na nge kangama parce que nazoka via bat kofinga bat naza désolé
c'est pas ma vie. Les amengate bolimbisa ngai na bandeko na nga nyonso ya congolais ya ba congolais o bakanisela kinga mabe na yebi mukolo page wana te na yebi pe page wana te. J'ai un message aussi à te donner, j'ai la bouche. J'ai la bouche, s'il te plaît. Soki ki yo pe oyaki ko créer page na yo pona o détruire ngai nzambe alimbisa yo. Mais soki yo pe ozwa photo nanga ozwa ka ba photo nanga ozwa ba photo nanga o tia na ndenga mabete kaka ndenge po tia ka ba photo ba film mususu ya ba chroniqueuse mususu ka ndenge okumisa ka bango pe parce que ebele baza wana pe ofinga bango te okumisa bango pe na ndenga mabete bon problème ezate mais soki yo pe na ndenga mabe nzambi kaka asala kaka justice na ye. Nane lokwa kuluba isusu te na sina expliquer bino ke naza mukolo page te. Na yebi j'ai la bouche te. Donc voilà. Et puis nga site nanga na oti ko sukisa ko sala eza Congo France. Soki nazalaki page nde nanga zo biloko ta ya page ya Congo France na biso na publier kata na page wana. Mais non, pas ce temps-là. Et puis, bango baye binga. Didi Pumba, il me connaît. N'a pas merci pour le soutien, tout ça. Merci vraiment, Nzambe Apambola yo, Azarana toujours. Merci na tout ba soutenir rangai, na ba circonstances où on se va combattre nga. Nzambe Azara mino de partout, vraiment. Voilà. Donc, message, je me suis exaté. Nzambe abatte la bino. Merci à vous. Francisco Bolingo, tu as toujours le meilleur, numéro 1. Moi, maman, bon, sans doute pas naïté. Ah, Francisco Bolingo, merci vraiment, papa. À ce peu de makasi. Eza pasi kozanga Francisco Bolingo, eza pasi. Yango Bolingo, tikala kaka. Umela, ah, Francisco Bolingo. Mais moi, Francisco plus que Bolingo. Oumela, Soki Boboy, Bosali Mokili Nabino. À suivre. Francisco Bolingo, Manakoko. Yeah, ce soir c'est spécial avec le petit de l'ébit. Rocky Bide, le musique, si check ça. Il y avait le respect de l'émotion, c'est pour que nous posons. On peut les décaler, chinois, décaler, chinois, décaler, chinois, décaler, chinois, décaler, chinois. Si compté, check ça. Francisco Bolingo.